kima wana équipe na bien te boso asenga kina un petit peu benga ba boya te mais ya sengi na luté aweli ko kima mage age koli ba musala wana age pende kolaki ya mérité na mais abecha ngo fo fa so na papa chéri ya so na senga quoi na pa na besoin nana na tikala na meka po ka vie taka bana bakoli ba blana banani bale bakoli ko po ke pa bundeli pe bango ya problème te mais ko kima wana c'est bien te faire gola ana ba contrat ebele faire gola ana carrière makasi et puis ana album oyo esali succès zo beta tilelo ba vie ebele koti pour un album ya dynamisme les autres qui kitoko dynastique donc les autres qui kitoko ozomona donc oza pas faire na limite okima wana ekende bien te ngana olo baboye pourquoi pas tinde kisinjora nana ba fingi ba boya balo babilobe na TV so ya zo lobelo te atini kisinjora ba boyo olanda kite njora balengi TV balobi ke mama li azumi bali mususu ba oboka ba fi bani non mais tokoki kolega na TV ndeti biso bayeba biso service ya bilobela tokoya na tolobi mais est-ce que c'était maman li mais faut pekisa bango ti so linge loko to pekisa bango tant que zo tika bon nayebi ti so ozolanda baémission bato mingi bazoleka na télévision baolobe mama alia ki azwi mobali yango aza kitoko aza na mobele aleki non biso biso toyebisa eloko moko tobina eboye ye asengi divorce azela leta akabola tondimi divorce na yo mama alia toyambi divorce na yo donc tika leta asala mosala na ye mais tobona nso polémique biso bana controversé bagolwa bonga bana golwa vers solo oyo para golwa kisi te golwa ya blaguité ya tongo bonga alinga artiste oyo ayemba bien faire egola aza chair de poule ayemba bien donc ayembaka bien atravaillaka bien alinga affaire makasi nonga bana na mutu affaire egola singa en tout cas eloko nasepeli na mwa moke napesi mwa jibel mpenza nasepeli mwa moke na ndenge atiki reine na zambota na Virginie. On arrivera aussi là. Donc et ça linga bien parce que Ajekolaki fallait que donc patika là-bas le capé vina bango et puis on se la pena Koffi Olomide mais capé ko bundela mamita zoma et atinda epoto akepe ko luka vina. Pourquoi pas toi aussi miskuli bali o abundeli pe ko. Tinga force raté. Omoni nga macha moté. Nga to confirme minga poto. So linga na tikala. Na ko yebise vérité. Yo mozo mo alone musique ekomi musique kazala bongo te yo to komi kuna ne makam ofingi oyo obeta bi na terrain ba o wana ba ko beta yo mais kazala bongo te on zero zo banga tena zo banga te voilà yo sa sécurité vinanga batika ye dimame na honorable te tangu ya boy abona ye alingi ne te mais qu'on fasse à mon balai, qu'on dit na on appelle un Cindy, pourquoi pas? C'est pas ça moi site. Et puis moi ça moi nini, ayemba kitoko, à côté à mon orchestre. Pourquoi seulement Cindy alors que Cindy Azalaki travailleuse? Oh, maman on banda lelo. Maman banda lelo. Est-ce que moi Cindy moi c'est qu'on fasse à mon balai, pas qu'on linga te. Mutongo poso na kazaka papa na yo. Dilison, chana se. Mbera le di chana se. Chana se Dilison. Okito mata azaka papa na yo. Akotika ka papa chana se lelo pe carrière na yo pe tamoli kitoko pe na grâce pe ka ya mona Koffi Olomide donc titre ya Koffi Olomide esali yo pe belé ba beta na bango ba concert ba ko arena wana faire un peu ça va des voix OK alors yemba na niveau moko concert à faire wana na éviter to bo playback batu bayate obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec Given invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays.
Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Fidèle internaute, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre présentatrice Awa Chibas, business class de la presse congolaise. La ficherie de papier veut faire rigoler, c'est des nuances. Moyembi, les pépés de mes enfants, Nika Boronina. En tout cas, félicitations à Bagoloa, Bagolazi, Bagladiator, nous sommes là. Makambo bozo sala pona papier avec vous continuez toujours beau kene ko s'abonner na ba page na ye bo landa pena plus déjà clip na biso ezalaki déjà bimaki depuis lelo j'espère lobby le 10 papa a coupé sango déjà clip makambo ceci là ya Ouragan et merci na bato ba s'abonnaka pour s'abonner vraiment massivement la chaîne Lamino Congo et Sengo officiel télévision plus qui veut dire que vous ne serez jamais dessus à ce que l'actualité l'actualité na Congo et Sengo il a la raté biso to rana à chaud ce qui est actualité il faut te payer nous te payer Sarabino et merci na général manager Tonton Clovis ça filme pas maman Doris ça filme pas à l'âge du stade de Marseille je vous salue aussi affectueusement et pourquoi pas à Ben Kuna numéro 199 balobi honorable ya bagolo bagolozi bagladiateur pona ye alobi bagolo nyonso nzala esili soki to voter honorable Ben Kuna to si makamnyo swana en tout cas tonton Guillaume Mavakala yo zolo banini pona ye et pourquoi pas toi Jordan Yulu depuis États-Unis ya ikangi yo ese kanga yo boni basango ya États-Unis papa avait à ta concert j'espère samedi à le 11 na Dallas balobi nini kuna et sans oublier Inès Dioua. Je te salue aussi et joyeux anniversaire à toi. Longue vie, c'est de la part de ta petite sœur. Mignon de Snyamabu. Boni basango ya Lubumbashi. Awachiba Sarozalawana Kalate. Et Joe Maestro, je te salue aussi et joyeux anniversaire à toi. Yaya, c'est de la part de ta petite sœur. Awa Chiba Business Class de la presse congolaise. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule sur cette plateau. Je suis accompagnée avec Miss Koulibaly qui fait partie de l'orchestre de Koffi Olomide. On a pipé dans biso Koffi Olomide et beauté Mama si. On parlera de tout ça rien. Arnaud derrière la caméra, je te salue aussi affectueusement et ça n'a plaisir fongolanga mobimana koti sa Miss Koulibaly oyo azananga la plateau. Miss Koulibaly, je vous salue affectueusement. Bonjour. Ouais, bonjour. Boni basango na bino. Basango kitoko. Pepa za malade. Pepa za kitoko donc avant na banana na sope sa mbote na téléspectateurs au bazo na ngai. Donc na pesi mbote na Miko Dibois na kati ya États-Unis. Pourquoi pas Bobette la métisse Cayenne et Tyran Québécois aux États-Unis. Donc na pesi honorable Nick Kuba. Donc ouais ba mufini kwa yoro kwa. Ouais ba chapeau. Il comme na honorable. Ouais, na pesi honorable. Honorable moto bombier mais quand on bimise kaka donc honorable Chico Lubanda donc il est dans côté Manakacha Funa et puis na bosanité honorable Serge Kindomba pourquoi pas honorable Papa Nico en tout cas sans oublier à toi John Utaka un bon tonton qui se respecte il y a le biaza célibataire mais à environner vraiment bassi à batute un bon tonton John Utaka un bon tonton oyo alingarané bassi à batute envie à kabangote jamais sans le femme d'autrui je te salue aussi affectueusement et bongo Miss Koulibaly pour le bela bongo concert ya Koffi Olomide autaki kobeta bongo na Sénégal mona ki azaki toujours accompagné en tout cas Sénégal ba pesi ba trophée mona ngote mais à boto le belango comment ça vient de ba trophée ba yambi Koffi na Sénégal na biso ah Koffi Olomide qui tourne makasi non succès et aussi la dé ok Koffi Zokola succès peso ya qui toko zo baksama ba contrat pe ezo baksama ba yambiye qui toko na Sénégal ba pesi trophée ba célébrer ba monument donc trophée quoi ça artiste donc aime ba rumba trop donc trophée za pona ba rumba na ndenge pas zo continuer ba succès et aussi la karaté. Non, mais je vais au moins comprendre. Trophée eza pona barumba ou eza pona pour azosilaté. Pour azosilaté. Ah, trophée eza pour azosilaté. Est-ce que va trophée pe ya bongo eza la raté pour artiste? Mais il y a un artiste assis la raté té. OK. Pour Koffi abandi barumba lelo té. OK. Et puis Koffi a voyagé à Ming balinga banze moni akala. Ba V12, ba magie. Donc na banzembo ande ba pese le kumu nango soki nzamba bateleli nga pepe Koffi Olomide na kosenga ya Baxaspirine na jina bala na akota nango Koffi Olomide ba mbie ki toko na Sénégal concert pe l'équipe qui toko plein à craquer amema ki ba artiste
Ouais, bah, akendaki na artiste, hein. Combien de musiciens? Un musicien akendaki ata 14, 15, hein. Ok. Pour ça, moi, manifestation, mon boy, les acquis, moi, limité, quoi. Dans le but de Tikalaki. Mais conseil, les gars qui toko, plein à craquer. Et puis, même Moukondiko, avec parti qu'on peut se confier, Moté, président de la République. Il y a Sénégal. Mais ouais, les Amarambo, Liboso, tu peux pas me faire oui, qu'on fait le milieu, c'est ça, parce que, au moment où il y a un conseil, un voyage, il y a un salmon amiqué, bakendaka na bakikourage kaka na artiste na mobali tika na kende mais Kofi Olomide ba concert abeta ka ba grand salle do ba yamba ke et puis Kofi a préparé ma caméra sur 1 mois 2 mois 3 mois. Je te rappelle que tu parles de Kofi Olomide, c'est-à-dire c'est une artiste oyo aza tellement grand maramwana il faut longola yamba kasi on te l'obite Kofi a comme un monde à part mais il faut qu'à to loba tu pour bombarder. Mais Kopé c'est président du Sénégal, c'est là. Non, on n'a pas dit monter parce que il a mis Kofi dans le Kumu. En tout cas, il y a un bien qui tourne. Et puis, Papé, c'est un 4 bassin riche. 54 bassin riche. Non, c'est non, un bien qui tourne au Macan. Oh là là, ok. Donc, manifestation, on a un seul qui canot à canot. Et puis, notamment, on a confié, conseil qu'on fait Betaka, blaguité. En tout cas, il y a un bien. Et les gars qui tournent au Macas. Donc, Kofi Olomide, on est qu'un monde à part. Jamais d'ailleurs. Bozo ganga kabongo lobila ka artiste musicien mais comme ko pesa biso pe moi passe. Artiste ba ko mema bino na mboka mais ko tala bongo papa na miso papa ya blana mosaka atiki pena zibem piana et quoi kimi soki lelo ko fia memi yo ko kimate. Bon netinga en tout cas elo na sepen na moi muke na pesi moi zibem piana na sepen moi muke na ndenga tiki reine na zambota na Virginie. On arrivera aussi là. Donc, et ça l'inga bien, parce que, Age Kolaki, fallait car donc, Pati Kalaba, Lukape vina bango, et puis, on se l'appelle na Kofi Olomide, mais kapé ko bundi la mamita Zoma, et atinda epoto, akepe ko luka vina. Pourquoi pas toi aussi, Miss Koulibaly, oh, abundeli pe ko. T'es na force à rater. Au moins, nga macha moté, nga so Kofi, minga poto. So, l'inga na tikala, na koyebi se vérité, que papa, aux appels à posa, babundo pe na poto awa. Donc ko banda pe quartier ate pe ani na ko tso pe porte pa ani na ndenga poto. Ozomona, c'est ça. Mais que na kima ndenga ba blanchard ba kimi et ça libienté. Fallait senga jibem piana. Fallait senga que na besoin na tali age koli. Ça a besoin na tikala mais ko kima wana et que pe na bienté. Boso senga kina msupe ba nga ba boyate. Mais ya sengi na nute aweli ko kima. Magé age koli na musala wana age pende kolaki ya mérité na mais abecha ngo fo fala sona papa chéri sona senga quoi na pas na besoin nana na tikala na meka po ka vie taka bana bakoli ba blana banani bana bakoli ko po ke pa bundeli pe bango ya problème te mais ko kima wana eke bien te. Sikoyo tant que yo c'est en aïe tant que yo posa na kati ya famille porte-parole voilà conseil ni nokopé ça y est musaka wa zona na partout et kozala parce que atala ka kongo esengo net la sankara aten kombo en sankara ye asenga wira tikala donc bakendaki avena na tikala aluka vina nga mais na sana kati ya mouvement omoni ye pe fallait asenga mais ko tikala wana blanchard musaka dina sola na yo au faux. Papa chéri a fallu bien a fongé les bino portes mais il fallait au sola on a des mots ya bien moni bako kima wana ils a sous ma génération oh ya binoté même banga bo Miss Koulibaly na ko kima mututé kena kima mutu kena kimi yo non ndeni to vani pena bo na soli no calme au monde na epoto na besoin na sa mo fina ngai mais na ko bosa na yote na des mots ya propre. Et puis, nous sommes là, on dit que c'est au boya. Mais ming bae bagate, bakimaka. Soit comme il y a mon ami qui est à Kimi. Ça l'a bien été. Net non qui peut faire répé, moi, c'est mon Kimi. Ndena yoki. Ndena yoki. Mais c'est ni Kimi. Ndena yoki. Tu me connais qu'on landela. Ndena yoki. Au moins, bah artiste congolais, vous avez monté ma paix à bien. Faire ego là, on a un contrat ébélé. Faire ego là, on a une carrière à Makasi. Et puis, on a un album oyo, et ça les succès au bête à Tilelo. Ma vie est belle, côté pour un album de dynamiste. Les autres qui ne quittent pas. Dynastique. Donc, les autres qui ne quittent pas. Donc, on n'a pas fait,
na ndimi te kokima kokima wana ekende bien te pour faire ana ba makambo ebele. Après ici on laissera quand même quelques appels pour appeler la bande de biso o bazakuna. Est-ce que c'est vrai l'un des artistes il a fait rigola bakimi wana isa un peu ndenge tozo yoka parce qu'il fallait ko benga moi faire pour confirmer mais to yoki kaka. C'est trop dire parce que as un président ko benga rara bato bazala kati na to beta bien voilà. Miss Koulibaly, est-ce que relation na bino c'est-à-dire relation ya Pepe Koffi Olomide na même piana ils ont le même moral? Non, bon, parce que après ba problème pété hein. Ils appellent ba tout cas ande ba lobela rango. Pour nga za ngana vient nga Koffi Olomide. Jamais lobela nga les TV boya JB. Non. L'habité. Et puis Koffi pas na ba genre wana te. Que fois tinda oka les TV ba non finga mutu. L'habité. Yo mozo mo alone musique ekomi. Musique kazala bongo te. Yo to komi kuluna nde makambo. Au fingi oyo, on a dit na terrain batu oh wana bako beta yo. Mais quand les allez bongo te. On dirait aux banga. C'est na banga te. Voilà. Non ça sécurité vina nga. Vous comprenez? Comme tant de communes ngo boye, kuluna oyo zaka ya bakuluna. Et le ngona bakuluna banzela et continue à orchestre. José le Marquez de Bundes. Landanga bien. Ana kinyawa so fingi artiste. Yebango artiste nyonso za ba supporter na ye. Azana bandimi na ye. Donc tant on finga ye, ça ma yele na ba Tasse Express to somba mutuka. Pour ça ba mettre futa ba mais kemba ba mettre muso ba za na kasite. Ba epe lulu be ba selini ba gagner bango. Donc tant to komi nango faut ko mi bangisa ndoto po e komi nango mabe. Ko finance même piana. Bana ni problème na ebité mais ngalo na yoka na mabe ya JBT. Et Koffi we ensemble? Ba on pas problème ti. Non pas na yoka epété. OK. Non pas na yoka. To moni weza ba charisme ka ba musique. To me ça soko boudane. Mais ba rankine pena boye na ebité. Na yoka on a mon Koffi Olomide. C'est ça. Et enfin parlons un peu de maman Alia. Oh, elle a joué toujours dans silence. Silence ou les autres ni ça ba imbo les autres ni ça massi. Oh, puis Babimana, maman Lia, qui ne parle pas, mais elle laisse toujours sa fille, Lydie Stone, à répondre. Et comme on a bongo, Pepe Koffi a collé là qu'à présence à mon anniversaire, il est kaki, j'espère. Il est kaki le bien. Voilà. Et, azo kangaï, azo privé bana. Azo tinda ya liboso à répondre, mais yé maman zaka kana silence. De yo moko toyer à l'air moko répondre à lia. To de bino moko tiboza la na kati ya quartier na terre, bomi lo marami. Na silence ya maman lia. Donc, n'a pas simboté na chez l'africaine, restaurant qui na belle chez maman Clarisse, Kaimbe, na papa, chouchou quoi. Donc, pour l'anga, na Dubaï quoi, so lingo lia bio africain, donc faut que de connaître ça bien. Donc, pour l'anga na lo baboy. Pourquoi pas tinde qui sinjora, na ba fin ba boya, ba lo babilo bien na TV. So ya so le belo te. Atindi ki sinjora ba. Oboyo olanda ki te njora ba le ki TV ba lo balobi ke, mama lia zoom bali mususu ba boka ba ki bani bani. Non mais tokoki kolega na TV ndeti biso ba eba biso service à bilobela. Tokoya na tolobi mais est-ce que c'était maman lia? Mais faut peksa bango ti. So linge lokoto peksa bango. Tant que zo tika. Bon, n'habite sur Zolanda, émission, mais bazo les canaux télévision, bah ben maman Alia, qui a vu mobile en qui toko, à son amour, non, biso biso tu sais le moko, tu bine boy, il y a 5 divorces, as de l'État à Kaboula, ton dimi divorce na yo, maman Alia, ton yambi divorce na yo, donc tika l'État à sa moussa na ye. Et qu'est-ce qui prouve que maman Ali anda zotinda Kisinzora? Mais appelle ça bango. Pourquoi pas appelle ça bango? Mais non non. Compliqué là. Tout le monde va te dire bazo le kabazo baka kombo ya maman Ali. Donc il peut se répéter a on sepé nango. Pour ce que on sepé nango te pour peksa bato yo o bazo lo mabe contre. C'est ça qui to côté tande ba comédie. Tande ba comédie ba rendre comme ya makasi. Et puis oya ya lobi boye oya ko ti boye lobi mané lo bana vérité là lo bana boye lokolo sengi divorce via l'état kabula bino c'est ça et ça nango simple divorce no sengi tondimi yango l'état akabula c'est ça tout ça a besoin honorable Cindy le cœur azana e calme batika ye honorable Cindy de
Tant ya boy. Ok. Abona ye alingi nete. Mais Kofi pas à mobile ko boko dina ko ça appelle Cindy pourquoi pas? Cindy pas à moi site. Et puis moi ça wa nini? Ayemba kitoko akota mo l'orchestre. Pourquoi seulement Cindy alors que Cindy azalaki travailleuse? Oh bon maman on banda lelo. Maman on banda lelo. Est-ce que moi Cindy moi si ko fa ça mobile pas ko linga te. La vidéo est circulée pépé dans la Sénégal aussi maman. Bon en retard. Maman comme il y a marque mususu bon en retard. Cindy a commis ko le pangu na Paris. Parce que le pangu na Paris. Donc comme non des marques mususu. Donc bon kabola Kofi na Cindy. Et puis c'est ça comme Kofi maman lia oluka botela ngo. Bon kabola Kofi na Cindy eza pasi. Eza pasi. Neta penza li solo ba so beli makasi. Ya comme maman lo pangu. Ouais. Donc tu vas vendre na Paris, elle Paris. Comme elle Paris parce que le pont na kini azana ngo les belé. Ba sombele sous na Paris. Donc na Paris Cindy le kia comme maman lo pangu na Paris. Bon mona ngo na photo mais to bombi ngo na to bona ko bimisa bon mona ngo mais loko na lika esa mama lia a pesa mwana za kimia di mama na papa mona fope atika ko leka ba TV ke camarade na nga olinga kiye ba bilo mo bongo mutongo poso na kazaka papa na yo Dibison chana se mbera le chana se Dibison okito mata azaka papa na yo akotika la ka papa chana se lelo pe carrière na yo pe tamoli kitoko pe na grâce pe ka ya mona Kofi Olomide donc titre ya Kofi Olomide et sali yo pe belé donc oko jamais ko comme ça tire ma papa na télévision ko bilobele belé ke alinga ba camarade na yo en tout cas et sali kitoko te donc agence maman Chimel na Dubaï restaurant pe zape kuna balia kitoko blo akini za kuna bosa nte papa Chimel papa Charlie c'est ça. Donc moi makambo ndeko mokota bien te. Et puis ko faza besoin bana, ba depuis ko bokino ba bien bokoli. Ba komi na niveau nini est-ce que bazi déjà temps ya ko se réconcilier pour ba boma moto. Na éviter mais ko faza besoin bana e. Na bana bakanga bango. Mais est-ce que bana mibali ya mona bango te. So basi tant so boyani na mobile pour na opc bana za compliqué. Mais ça qui to côté, jamais ko be sa relation bana papa na bango. Et ça la bien te. Et puis est-ce que tant ko kelinga mbali mususu Paul Ngambali na ye moko za pasi ozaka ba deuxième femme et puis mère ali a keba ba aventurier pembeni na yo yonde no tsaka gemera azaka deuxième femme donc une vérité parce que lelo mibali ba kuta oza na mikie na o oza bien eza pasi po mbala lingo na bolinga solo eza pasi za mayele osengi divorce l'état au kabula biso mais une femme conseil ni no pesa maman ali conseil na pesa aleki déjà niveau na ndenge na yebelaki ye niveau komi nango na ata na pesa conseil même akomi na niveau nini biso to comprendre akomi ko donc akomi dans lendo trop lo lendo azwi foyer na ye atiki libanda na mutu nyonso akoko loba lobi mais yeza isusu na susu na conseil ya opesa ye tenga na yebiseke lo moko divorce oyo asengi tondimi yango aza ya l'état akata atika mamba Kofi na mutu na ye kolekela ba télévision ba passer par là non biso to lingi Cindy le cœur tozaka na ye to kena eti na suka pe atika pe kombo Cindy le cœur et puis Cindy le cœur la travailleur ya bien travailleur oyemba travailleur azokota mbongo donc atika makambo wana ya bilobela travailleur c'est normal bengo travailleur ça mabete moi musala en français ya nini travailleur donc bengi muke moi musala ndo sali nini et puis na ba misie bela quartier te ba oleka télévision bazo boya Kofi basam bakusa Kofi benga ba moi musala mais bozaki nani bozaki ba misala na eti Quand on va dire que non, ne travaillera pas Kofi Olomide. Travail les amis, moussalat. Tu vas bien autant comme il a pas autonde. Au kimi Kofi kuna ndo comme ça dans l'Inde donc on a moi moussalate. Et puis donc ça benga. Et on peut pas bloquer bien si Kofi motema là mais va misser poto yango yo. Mais yango yo. Parce que ba toi même on a poto, ba on anniversaire na ye. Ba comme ko boya ye. Ba comme le lendo. Ba bosani ke ko fait le ngolo na kini, a comme ça le parisien. OK. Mais toi, tu promets au moins, na Kofi Olomide ou à Rolanda yo, que à nos 15 Miss Koulibaly à Rubimina, pour accommoder ce qui l'olendo, ce qui n'est pas. Maman, ngaza ba comportement na te. Ngome minga poto.
Mais yango eloko yango bato bazo réclamer. Eloko yango yango wana elembisi ye. Balobi Kisinzo aleka ko na makambo po yo lobaka te yo lingaka kokota polémique te Kisinzo aleka na makambo. Non. Kasi aipenenga kima bambangu. Sakima bambangu kuna balanda ye wana na kota na nsonga ite banga babete mabe. Ouais. Te utaka match moko boy to songa boy mais c'est que des fois te temela matonge quartier nanga. Kofinga mais on m'a mtolo bango yango kofinga la bien ole kofinga boto ba bomio musango pe to sa pe za ba contraté so ba bomio siko isanga ifami parce que donc sala na binoka boy verbalement non to sala ka ba futa bino salaire mais contrat ya te que so ouais afuta nga salaire OK afuta nga salaire tout ça ka to salaire mais c'est parce que ozana yeto azo royoka po ko sortir confio le midi na carte on ba contrat oko l'acceptation nalinga bina filer po ani po bina filer alanda charisme confio le midi ya futa wa mission confio futaka et chaque peine moi penda ba enveloppe yaka net nga futa ndako na mbonga kofi OK chaque fin du mois a futa nga mais eza contrat te que on a signé pas na ele o so le que na zakuna te ale dommager nga to ba betinga na kufi lelo famille nga ba kene pas na e donc ezate kaso salela kai musa mais on travailler normal porte parole na lobi boy to solo la misko le babo soki lelo ba beti yo na nzela to pe okufi o lobi famille na yo ekende pa ko felo mindete Willy Musheni 00 code mboka donc ya sanga OK osani kuna nous a travailleur na ye normal na sala rapa na ye afuta nga na fin du mois mais to signer contrat pa na ye te question le longa na sala le lote na zo nini nga non ke na fingi na ke finga mutu musika ba betting la bominga na kufi dialo banini ke ngam na tinda ki asoki les appels bongo c'est ba ça lettre ke miss kudi bali banda ko finga finga mutu mubimba mukolo o yo bo sala ma be to zi problème ngai na ko dédommager famille na yo et wanga bando finga rapidement programme d'abino est-ce que azaka na concert moko to ba concert na ye ba programme abeta ke sambi na Sénégal ana kini aza déjà na kini donc to préparer ana kini pour abongama pas que na mboka États-Unis mais azaki pe na concert na Bébé Kero abeta concert invité qui était aoyate mais Bébé Kero pas qui m'a na quartier la tête. Mais Bébé Kero aza na concert na nzela ya mai si je me trompe parce que Koffi Olomide azaki comme invité tota nan aoyedinde mais na ndimi ta okete eza samedi oyo nde to bandi bon ba ba ndemo ba kima pe na ba photo bon mi na photo kimi rapidement ça sera ba nzela te donc on comprend voilà Koffi du Sénégal aïe donc on va répétition aux États-Unis ça Cindy le Caire moi quelques musiciens ba bêche aux États-Unis après de kozonga kin pour préparation na biso il y a le 25 novembre en Suisse événement ezaka à moko le 25 novembre en Suisse bana poto bana poto mamita dina Kofieta tongo Suisse nde makambo soki pe na kei tokuta na Suisse pourquoi on a forcé à te comprendre mais la promettre bino na concert a fait ego na ozala c'est vraiment une bonne chose donc papa Hervé le 25 février toko buka akor arena wana akor déjà ki ozala wana te na kozala c'est invité na kozala pe invité na ozala na ozala weza projet ya ye moko nga na forcer na tik te ye moko nda yesunga ke non Miss Koulibaly il faut zala aye mo amoni modèle na bundelaka ye na dérangeaka pe te ye moko alinga futa nga wana ya problème te so ameminga na ozala wana to bunde papa Hervé pour concert à faire mais on met concert à faire ba beta na bango ba concert ba ko arena wana faire un peu ça ba on devoir alors yemba na niveau moko concert à faire wana na ebité to bo playback yebisa ba kofiyet nyonso ba s'abonner pe balanda émission na yo partage ka ya ba kofiyet quand vous s'abonnez. Voilà. Mais bana mikili. Rendez-vous est à mon le 25 février. Toko buka kor arena. Bokechu. Olinga te. Okita. Omata. Faire rigolo beta concert.
Kitoko. Mais to bona un peu polémique. Biso bana tonton Hervé ba Gaulois. Bon bana Gaulois ya solo. Oh yo pas Gaulois. Maman. Ici c'est Gaulois. Gaulois c'est la blague. Aïe. La blague. Ya tongo. Bon nga artiste o ayemba bien. Faire Gola. Ala chair de poule. Ayemba bien. Ok. Donc ayemba bien à travailler bien. La ligne à faire makasi. Merci beaucoup. Donc nga bana na muto a faire Gola. Alors bon boyo kanga na muto a faire Gola. Ok. Ko sente tete ndai. Abeda Chou, Didi Kinwani, honorable Taye et Monke Taille, et puis honorable Bruno, et puis venant Bruno Lubika Mbonga propre, et pas n'importe saleté, Eric Ngwasuma, Eric Mandala, voilà. Eric Fouri, hein, et puis na Bossanité, Papa Chimène, agence Chimène, donc c'est ça, Ikiri Biberon, honorable Chiko Lubanda, et puis José Marquez de Bundes solo là. So solité Marato. Mon numéro c'est 081 24 82 463. Merci beaucoup, Miss Koulibaly. Fidèle internaute, en tout cas, veuillez vous abonner massivement sur votre chaîne Congo Singoto. C'est un rabino bongo, t'oblige à rabinoter. Mais, namu amawa, ce qui toye, namu, parce que biso toza, biso ba travailler, on a mis, toza ba boy, nabino. To sais la rabino msala. Boy, da rabiso, de plus, bo sa bonaka. Et puis, bo tel, la rabiso émission du début à la fin. Ils appellent important. Gaulois et Gaulois gladiateurs. En tout cas, awati basu, azo senga bino kate, bo s'abonner. Et puis, bo la émission, bo tiki la ba commentaire, et que la vraiment, important pour nanga. Nga ina bino tokutani na mikolo o ekoya. Merci.